Kabunda azala te mais mariage na biso na FCC toboyi yango soki Tshisekedi akotikala ye moko akokende kaka liboso. Mutu azana maloba kuna eza Jean-Marc le premier vice-président azo pesé kuna. Il n'y a pas moyen que nous va faire passer motion dans la réunion stratégique pour que ya côté les mélango. Raison pour laquelle bazoluka à tout prix, y compris même Jean-Jacques Mamba ya MLC. Makambo coalition na biso FCC cache talibangote. Comment ils viennent toujours se mêler? Bango ba bisaki bango ke no bakotate bakoti ndenge nini. Ndo moni problème yango wana. Eza mususu te kabunde nde mutu atelemi bango awo. J'ai lancé un message où il n'y a pas Tambo Mwamba, na Madame Janine Maboun, au Bazali, président, il y a toutes les deux chambres. Pour que ceux qui sont bloqués, et aussi, ceux qui ont persisté, alors Bisso s'est lancé toujours dans le pour le président à dissoudre le Parlement. Allô? Wa santé eza misuma ah katelinga lingala pour la santé mwana mon fils pour ma santé misuma ah katelinga lingala bandeko misuma ezali kokatela motu lingala te oh ezali mitwe santé oyo pesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akokikaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa swe na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya république démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa swe na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na baswe nzambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mpe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Kongo po ete bazwaka swe awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Bonjour madame. Président Moni Bino Lelo yo vous a mobilisé par rapport à la profiter na poser aux questions pour honorable Jean-Jacques Mamba Lobi était asa menacé ba ouais ba otiko côté na ndaku na par rapport à motion oya senga ki ke ba destituer mon mboka Jean-Marc Kabou. C'est faux et archi faux. Nazo rejeté nyonso en bloc. Soki na moment oyo ba député bazo siéger Jean-Jacques Mamba azana ensemble to azana ndaku na ye po ba menacer eza lukuta oyo ezomona na polele wawe baye na pale na bango ezali ndaku na biso ya ba peuple toye na ndaku ya mutu te. Par rapport à Makambo Kolekana entre coalition FCC cash, tout le monde qui dit que déjà il y a IDPS parce que déclaration le bazo aussi a été divorcé salama entre FCC na cash bino ba combattant boyambia ngondengeni. Tozali ko soutenir président na biso ya Ligue des jeunes. Pe tozana mot à dire na propos ya Makambo wana. Tolobi boye. Tozo renforcer le lususu ko beta sete ekota makasi. Pour na minute oyo. Jean-Jacques Mamba na parti ne ya muke MLC baza majoritaire te na parlement mais ekoya ndenge nini majorité parlementaire eza FCC na cash ba signature eya ebele c'est-à-dire batu tozana bango na libala oyo tobengi coalition bazali kosala biso je ya puku na nyao yango tolobi kobanda mukolo ya lelo Kabunda azala te mais mariage na biso na FCC toboyi yango soki Tshisekedi akotikala ye moko akokende kaka liboso. Par rapport il y a un signataire oyo ya pétition wana tomoni ya 7 députés oyo baza ba oya bino ya IDPS ba signer pétition wana parmi ba 62 signataires. Wana lukuta toujours rejeté ngo lisusu en bloc toyebi batu ya IDPS bakoki ko boma mwana na bango moko oyo bango baboti te wana lukuta babi misela biso ba kombo ya batu wana ba signer na compte ya IDPS toyebi yango te IDPS yango oyo base IDPS eza
pyramide renversée eza likolo tina sete mais eza na se ti likolo base nde eza na décision finale eza badéputé oyo ozotangela ngai te. Par rapport ya badétournement ezosala ndenge olobi base par rapport ya badétournement ezokosalama oyo tokoyoka depuis mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azwi ebonga oyo ya présidence ya République démocratique du Congo, est-ce que base na 2023 bokozala na courage ya ko accompagner mokonzi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo? Détournement na niveau nini préciser? Par rapport à détournement makambo ya 100 jours nde tokoyoka badétournement air nyonso bozali kolanda na bietendo mike ye moko Félix azali koloba ozala mwana mai na ngai totangaki na ye mais soki otie liboko no na libenga ya mbula matadi place no eza wapi prison wana etali base te mais etali justice ya mboka totikela justice ya mboka yango moko esala musala na yango. Par rapport à par rapport à ndenge base ya mwana mboka basengete bokende na congrès, est-ce que mwana mboka Jean-Marc Kabuna Augustin Kabuya mwana bute bako manyola IDPS mabeto ndenge poto moni bato pe bako boya ba combattant mususu ko ba fils mukoko ba koto totali kuna ba di progrès ba tout mo bebele ba Paul Chilumbu bako tema ba lobi to kende ka bokende kaka na congrès bino base boya bien moment o tozali koloba no awa yo kokoka otangela ngai kombo ya Paul Chilumbu te po yebi aza suspendi na fonction azalaki kosala mais pourquoi yo mutu ya média ozo ifoke ka ya Chilumbu o yebi aza suspendi? Ça c'est de 1 de 2 IDPS eza parti oyo démocratie eza kovanda mutu na mutu aza na opinion na ye mais ya suka eza majorité nde eko décider awa tozali koloba bamata bakita baza IDPS yebi président ayi ya parti eza Jean-Marc Kabund Akabund, secrétaire général ya parti azali Kabuya, point barre. Congrès eza bango mutu bakoya kokotisa te balanda hiérarchie ya parti ndenge ye koorganiser makambo mais biso tozali kotalela bango liso likolo ya liso. Je dis et je vous remercie. Lelo tomoni ministre ya UNC mwana mboka John Mbui oyo a détourné qui 32 millions. Il fallait les londe par rapport ndenge ba interpeller que mwana mboka John Mbui a le en pleine plénière ba libenge ba bazoko accuser ba libenge tamboli mais baboyi ko deko balongola na fonction ya ministre bino boyambi yango ndenge nini wana ozako informer ngai lokolo informer parce que président yo lelo awa oyaki boyaki pona nini lelo oyo toyaki pona kotalela bango ndenge bazali kolinga ba liya biso pion ya dame yango biso tolobi ata balie biso pion ya dame ata balie biso te mais mariage abu pia mais moi teke boche mokonza mboka ya difficulté na ndenge nini yo sakoloba mutu aso diriger mboka akocha difficulté ya ndenge nini gouvernement ebokoma mwa mbilinga azala ye moko mais a travailler na sembo ye pe akobanda kotalela mutu nyonso na ndenge akosalela ezali so likolo ya biso bango baza majorité ya 500 mais biso toza majorité ya plus de 80 millions d'habitants na Congo banani bakolonga. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Moimboka combattant. Mbote madame la journaliste. Lelo tomoni bino awa na en plein l'autre baki yeto babi confinement par regroupement 20 personnes. Mais tomoni bino boye bo se mobiliser. Boye awa to lito comprendre le ni boye ko sala. Pour ce que le ezaki nde sujet du jour ezaki par rapport à ministre au UNC par rapport à détournement 32 millions au ya sala qui siko toto babino ba IDPS ba combattant boye ko sala ninya. Awa toye parce que trop c'est trop. Toye bi que Jean-Marc Gaza premier vice-président ya Assemblée nationale parce que toza na coalition FCC cash. Si nous nous retrouvons ici, c'est parce que Jean-Marc Yemoko Koutou a vécu le Parlement débouté, Parlement et Assemblée nationale. Il est le président, tu peux être président et Assemblée nationale, mais pose à la président et à IDPS, ce n'est pas une chose commode. Les lots concernant ministre wana oyo uti kotanga kombo problème na ye balingaki ba traiter ngo mercredi balobi lelo mais lelo babwaki ngo na commission oyo ya parlement pour traiter likambo na ye en 48 heures
dans 48 heures nde bakopesa suite na ye soki bakoleve humilité soki bakoleve te. Mais de toutes les façons aza ya INC. Mais c'est comme si tozomona INC bango bazolobela bato ya INC on ne comprend pas. Parce que Kamere aza ya INC. Nous ne sommes pas là-bas comme le président national président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président AI que nous appelons attaquant de pointe de base, l'espoir de demain Jean-Marc Kabunda Kabundi, nous a demandé tout le monde de ne pas se pencher dans likambo etali Kamere. Le problème est coalition caché Koufi. Coalition ezali. Mais mutu oyo azana problème à justice. Justice est aussi la nana yé. Biso toza nous n'avons rien à dire dans cette histoire là. Y compris pe bato IDPS oyo baza appréhender la main dans les sacs, ils vont aller comparaître. C'est la justice qui va aller faire son travail. Alors nous sommes là pour observer makambo ndenge ezali. Toyaki juste pour na buzoba oyo lingaki salema na parlement, bazo mona neti tozolala. Il y a une différence entre les combattants et les militants. Nous sommes des combattants, nous sommes debout. Ndenge Tshisekedi atikela biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Que son âme se repose en paix. Atikela biso mukumba oyo akokumba peuple. Ndo moni à tout moment que non action moko ya mabe et linge salema, il faut tous à la présent. Ndo moni biso lelo awa, poto ibisa bango que non vouloir ou pas, ils vont danser. Ils vont danser, ils vont nager comme ils vont danser. Mais c'est ça. Ça c'est Jean-Marc Kabunda Kabundi. Azana ba terme belé. Topesi kombo attaquant de pointe de base attaquaka au moment opportun. Mais au moment que moi Mboka Janine Mabunda est présente à l'Assemblée nationale, au lieu que tu as été motion et pétition signée par 62 députés, au moment que a violé loi et règlement d'ordre intérieur et l'Assemblée nationale pour avoir Bimabo, il fallait pas traiter entre bango na bureau après ko bima. Mais au moment que moi hypocrisie ça. Mon consamble rappelle faut déconfiner Kinshasa et pour moi makambo moli les amis. Awa madame la journaliste eza que bateau bazana respect ya texte T et puis Jean-Marc a déjoué complot yo balinga ki basala ndekanda yango wana. Na Assemblée nationale avant babima na plénière ezalaka na eloko babenge réunion stratégique. Na kati ya réunion stratégique mutu azana maloba kuna eza Jean-Marc le premier vice-président azo pesé kuna. Il n'y a pas moyen que nous va faire passer motion dans la réunion stratégique pour que y a côté les mélango. Raison pour laquelle Bazoluka a tout pris, y compris même Jean-Jacques Mamba, il y a MLC. Makambo coalition na biso FCC caché Talibangote. Comment ils viennent toujours se mêler? Bango babie bisaki bango que non bakota te bakoti ndenge nini. Ndo moni problème yango wana. Eza mususu te kabunde nde muto atelemi bango awo. Parce qu'il est en train de jouer ba kabal union so bazo monter na ba réunion stratégique wana. Mais bango ba senye te babi soki mo Mboka Chama Kabunda ki ba remplacer moto moko ya cash ba luka ba cha mutu mususu na place wana parce que azo koka makambo te. Nde yango tolobi makambo eza kuna ntambo mwamba a violé le règlement d'ordre intérieur. Lelo toza wapi? Ntambo mwamba zaka kawana mais plainte eza kuna. Nyonso bakabali nyonso tozo yeba yango. Mais lelo balingaki bamona makambo na bango tozongi sima mwa muke. Mais le lobby toyebite. Lundi toyebite. Mais na minute oyo tozongi nanu sima parce que bango moko bazui bamoni makambo na bango. Nous sommes en train de dénoncer babiloko nyonso babi nyonso parce que bazoko kate. Bayebi ko kambate bazo violaka ba loi bazo yeba ko respecter ba maloba oyo bango moko ba signaki te tambo mwamba violer aller abimisa ko lever séance yemoko à s'attaquer personnellement un individu alors il n'est pas digne d'être président mais il est là. Merci beaucoup. OK. Mbote papa. Tout le monde qui le a parlé du peuple et inda qui mingi na ba moto. Précisément ba pays des message cause à la ligne. Tokenda ki pona kotali sabolingo ya peuple président na biso Jean-Marc Kabunda toyoka ki balinga ki ba destituer lelo yango wana tokenda ki kolakisa bato a PPRD ke biso nde toza majoritaire bango baza majoritaire te. Baye ba ke population nde
mboka bango nde baza majoritaire te yango wana tokendaki mpo tolakisa bango ke biso toza majoritaire mpo todefendre président na biso Jean-Marc Kabunda. tomonaki pétition mokolo pétition ndeko honorable Jean-Jacques Mamba oyo emelisa makita na kati ya pétition balobaka IDPS mpe basignaki moi cette personne na bato FCC message ekozani nani wana mokolo motion honorable Jean-Jacques Mamba le Jean-Jacques Mamba 62 signatures vous avez un mariage FCC cash message ekozani par rapport à l'autre makambo ya Jean-Jacques Manga biso tokendaki kuna mpona makambo na ye te wana makambo ya MLC biso toza bantu ya IDPS makambo ya MLC etali biso te biso tokei mpona kodefendre parti na biso yango wana biso mutu eloko oyo tokendelaki na palais du peuple mpona kolakisa bantu ya Janine Mabunda te makambo bazosala wana bayebake peuple nde mutu atie bango kuna bango bamiponi bango moko te biso nde topesi bango pouvoir ya kozala bamajoritaire wana biso tozo bénéficier na eloko te bango nde bamikomisi banvama biso peuple tozo nyokwama yango wana tokendaki kotalisa bango te fini la récréation tolingi lisusu pasi continuer te toza na kati ya bamontar boye baétudiant bazali badiplômé bazali balicencié bazali baza na misala te biso nyonso toza badiplômé toza na envie ke tocontinue na baétude mais par rapport à mboga na biso ezo soutenir biso na eloko te yango wana tokendaki ko réclamer droit na biso en tant que citoyen ya peuple congolais. Message le relancer na président de la République. Tozo senga na président na biso ayoka biso ayebake papa abandaki kolobaki le peuple d'abord abosana eloko wana te bantu FCC basakani na biso mingi le moment est là président alala lisusu te adi soudra parlement biso bana mboka to bénéficier na makambo nyonso to bénéficier pe tolala pe pongi ya kimia tala nde tozonyokwama na moi na age na biso oyo bayebake biso toza na volonté ka ya kokumba bamoto te toza pe na bakapasité ya kose défendre soki totelemi na babiro tosala musala totanga pe tosilisa tokoma pe bantu basociété ya lobi babosana biso ke biso nde société ya lobi babosana ngo te bango bakoleka biso nde tokozala balakisa biso bazolakisa biso ba exemple ya mabe epa ya bantu ya FCC nature nini bazotangisa bana na biso il faut président na biso alobele biso atikala kimia te kimia na ye ezosepelisa biso bapeuple te biso bapeuple tovotaki ye po asalela biso musala alobele biso pona pasi ya Congo esila papa Etienne Tshisekedi atikaki alobaki le peuple d'abord tomoni président lelo azokipe peuple te atikalika kimia yango wana message nanga nazopesa na président na biso président de la République Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Oui, d'abord message oyo bande on a biso nyonso ne ozomona biso awa ezaki d'abord par rapport à la pétition oyo monsieur Jean-Jacques Mamba alansaki ni na kati ya parlement par rapport à co-destitué monsieur Jean-Marc Kabunda eloko wana esepesaki biso te la raison pour laquelle to se décidaki vraiment ya kokende ko mobiliser n'est-ce pas bandeko nyonso tous les peuples congolais oyo ba se sentir lésés contre makambo wana parce que to comprendre que monsieur Jean-Jacques Mamba est instrumentalisé par bato ya FCC or biso na bato ya FCC cash na FCC tosali coalition alors coalition wana ndenge ezana eza dans le sens que tango tozosala musala c'est pour l'intérêt général ya peuple congolais mais tozomona ke bande on a biso ya PPRD donc FCC en général ils sont en train de bloquer nani biso batu ya cash pardon donc je ne peux pas vraiment affirmer parce que nazana ba preuve té mais ça c'est selon les dires n'est-ce pas ya batne toyoka mais je n'ai pas vraiment des informations sûres par rapport à ça ya on est tokenaki alors pour faire échec parce que constitution ya ngomongo peso loba so bongoni ke no makambu et en mboka ezotambola bien même la constitution nous donne n'est-ce pas
cette prérogative, il y a qu'à faire échec, ce qui est que Makambo et autres la bien. La raison pour laquelle Tokenda pour faire échec, il y a Mouto Nyonso à l'ingé qu'on s'opposait contre l'institution, à l'ingé que l'institution et ça la Moussala Nango n'est sengeli. Mais Tokoli qui est quelque part la FCC cache et continue ou bien dernier besoin qu'il mais ça il faut 4 ans. Bon, à mon avis, selon mes analyses personnelles, ngai na façon au battre FCC bazo kindele ndengwana eza yangote. Donc selon moi, je préférerais que le président de la République n'engazawana ceux qui battent FCC. D'ailleurs, nous avons lancé un message où il pas battu Tambo Mwamba na madame Janine Maboun au Bazali président il y a toutes les deux chambres pour bailler que ceux qui ont bloqué et aussi ceux qui ont dit que Makamwango ils ont persisté. Alors biso to se lancer toujours dans zela po to senga président ameka ko dissoudre le parlement parce que boye bazo intercaler bazo empêcher président n'est-ce pas pour na ameka ko répondre na ba demande ya peuple congolais te ozomona bazo bloquer dollar yango enezo mata lelo est comme 1900 peuple talent économie eza na se makasi bazo bloquer bango bata FCC bayiba bambongo bazana bana na ba États-Unis batanga tale business to boy to comme ba moto to tanga ba classe misale ezate est-ce que na ba motara il n'y a pas des gens qui sont compétents à travailler ba bisika na mais ce qu'on l'a dit bien dans la institution donc comment là basiku tout moi na mo boya mutu mo boy ayebi ate le côté mais bâtir directeur quelque part mais ayebi ata ko komate ko lobate mais tout ça ils ont découragé biso makasi. C'est pourquoi nous demandons ceux qui ba président a deux chambres va continuer na ali Rwanda na politique na bango a deux poids deux mesures. Nous demanderons au président de la République de dissoudre le Parlement pour que les choses aillent de l'avant pour l'intérêt du peuple. Yango des soucis na biso yangwana. Ceux qui bango ba zo continuer na décision ya balongola Jean-Marc Kabound biso tokozala nanzela jusqu'à l'infini. Pour tout là que non, c'est le peuple qui leur avait donné le pouvoir. Aujourd'hui, le peuple a sanctionné, même la Constitution prévoit des sanctions politiques organisées et inorganisées. Comment les sanctionner? C'est ça l'objectif de la manifestation. Permanence. Nous sommes en train de mobiliser. Ceux qui m'ont continué, toujours. S'il y aura même possibilité, il y a le Parlement. Donc, nous sommes Congo France. France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo Kitoko. Congo France.com